Tik shalom ba maman, bisika nyonso bozwami, tika kimia na mokonzi eza na bino, na bandako, na video oyo partout bokolanda. Alors, tokomi na émission na biso oyo tolandaka ngo chaque jeudi, tolobi on l'appellera femme, oyo ezala représentée par maman Bena. Alors, émission oyo toyaka kolobela mingi na tina na ba maman pour révolutionner ba maman, maman e ba identité na ye, peut-être que moi si maman e ba rôle na ye, maman e ba nini akoki kosala parce que biso basi nzambe atinda biso na kati na mokili oyo toza na rôle à jouer. Toyebi que différence ezali entre mobali na mwasi. Yango moni na intitula émission oyo mingi on l'appellera femme, c'est-à-dire to banda kolobelaka mingi kaka makambo etali biso ba maman, ndenge nini biso ba maman tokoki kosala, ndenge nini tokoki kopistonner, ndenge tokoki kobima, ndenge tokoki kosala makambo ebele. Alors bopambola mabino surtout o bolandaka émission oyo. Alors lelo na bongisaki tokopartager na bino elongo na mukanda ya Esther chapitre 4 verset 1 pa maman bokotanga ngo nyonso. Nayebi ke mikolo boza kolanda ba video na Sentinelle TV 1. En tout cas, boza kopambola manango et mingi na lobaka ke Sentinelle TV 1 ezali lipamboli pona pepe na biso, pona communauté na biso, betela moninga lisolo solola na ye, pesa e site wana alanda ngo, na lobaki yango ke site na biso ezali télévision te parce que télévision soki bosala émission moyo landa ngo liso ezate, mais na site na biso Sentinelle TV 1 okoki kozongela video moko na moko pe nzambe akoleka na ko ba kopambola yo. Alors na bongisaki verset o ba mama na ngai na lingi to partage ngo elongo na bino parce que na futur modèle makambo za kokende na mboka na biso na société na se na mabele o na se na mokili oyo ndenge makambo za kokendela bandeko na nga eza penza malamu te. Mais mutu ya mayele tango amonaka makambo za kokende malamu te ayebaka kozwa ba précaution avant que makambo susu eba kokomela ye. Et makambo susu ekomeli bandeko mususu na ba vie na bango epesa pe biso mususu mayele. Neti na bamboka mususu baleka na ba problème o pe biso to oleka nango. Eza pe na bandeko mususu ba vie na bango o makambo ezo leka nango ba mususu pe baleka nango. Donc eloko ya sika ezate donc nyonso eza ko répéter toujours, mais mutu na mayele azwaka amoni pe azui mayele ndenge nini yakoba komikebisa, ndenge nini yakoba komibatela, ndenge nini yakozwa ba idée, ndenge nini yakoba kosala. Alors na bongisaki awa na Esther ba mama nanga okokozwa Bible na yo tanga ngo nyonso menga na otanga ka place oyo nde toko développer na bino place etushaki ngai. Awa Bible lobele biso na Esther elobi toyebi histoire Esther malamu. Awa Mardoché noko ya Esther mutaza ko lobela ye parce que baleka kina makambo mboka, mais noko na ye ayaki ko lobela ye alobi soki ofandi nye na makambo ezoleka yeba ke lobi ko ekende kote totanga bongo toyoka. Car si tu te tais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le juif, et toi et la maison de ton père vous périrez. Lisolo oyo ba mama na ngai na lingi na lendisa yo tanga yango nyonso okoyeba histoire oyo. Je crois totanga ka Bible toyebi lisolo oyo na lingi na tirer leçon moko na ndeko na biso mwasi Esther. Na bengami to bengami biso surtout toza basi tozwaka pe makambo malamu o bandeko mususu basi bazosala. Et na lingi to zwa exemple ya ndeko Esther parce que na ngonga na bango balekaki pe na mikakatano na mboka ye abimaki moko oyo asikolaki mboka na ye na ba initiative oyo azwaki yango. Alors ba mama na ngai biso basi toza na mutu ya munene nazongelaka ngo ntango nyonso tu esika mobali akomaka te mwasi akomaka, esika balobi ke esika wana mutu akokota te mwasi akokota. Alors nalingi vraiment na on l'appellera femme oyo mama na ngai etant que basi tuluka ko créer ba relation. Oyebi ba relation ezali très important na vie ya mutu, efungulaka bikuke, efungulaka ba porte. Na vie na oyeba ke soza na relation te eza passe mingi.
Dernièrement, en Angleterre, na kati na organisation na biso ya ba mama tozaki na ba quelques mamans o tobaki na organisation na biso totelemaki pour na basi ba congolais ne toko ko défendre basi baza violé tout. Alors parmi ba maman o ba yaki keto travailler na bango mi bazalaki ba faux bazalaki ya malamu te. Mais na kati ya initiative wana souci na motema to sangana kina ba mama wana na bimisa ki meme ba idée to pesa ki ba idée oyebi eloko ezoluka yo mais yo faut ça la mouvement au ça la pas so to lobi to luka nyama to kozwa nyama wat to ke na zamba pona kozwa nyama so to lobi to zwa mbisi o ke ndeko zwa mbisi wat mbisi bazwa ke na mai et na kata ba relation faut koyeba milliers nini oyo ko pistonner po oyo ba kwatende loko yo zo ko lukango. Par exemple lelo na idée moko na pesa ka ba maman na sona lobi omoni modèle makambo mboka na biso ezokende singa to créer ba relation na ba restaurant eza na bisika mususu toyebi ki na place wana restaurant wana ba ambassadeur nde ba yaka kolia place wana na restaurant wana eza ba ministre nde ba yaka kolia na place wana to ko sala 2 mamans 3 mamans tobi bon biso pe faut banda pe ko kende olia na restaurant parce que ba ministre ba yaka kolia na restaurant tant ba ministre ba za kolia bino pe ko kende kolia bozo kuta na wana boko créer relation balobi les oiseaux des mêmes plumages volent ensemble na toza mwana biso moko alobaki mama ngana zoluka na kende fona ke kotanga na Amérique alobi na bi yo za makambo minene ndeni ba école ba makambo ebele za ba école ezalia wa mais yo za ko penser faut kende kotanga na Amérique. Oh non, parce que na Amérique ko sala lawyer ko bima avocat tout na Amérique eza na ba classe malamu tout après na fanda ki tango mwana zolo ba epesinga pe enseignement c'est-à-dire na bi mwana ya mukie boye aza na vision ya munene aza na mboko ya yuke tout amoni ete mais so mona musika c'est que mwana yo aza ko mona musika ba mama na ngai oyebi na vi na biso basi mwesa mona ka musika mibali tant sous vision na bango suka kazo mona kaka yango to mona même makambo ka bazo pota mais moi ça za muta mona ka musika et maman nazo senga no faut ko mona ka loin mona ya mukie mais a visa binga fona ke na Amérique na tanga ba étude nanga et qui sait que lelo akoko tanga pe na Amérique akokutana na bana ba ministre a créer ba relation ba sisi ba classe elongo et na makambo mboka to pe na makambo susu ko komela e donc na ndenge na milie bazalaki milie wana ekoki kosunga ekoki koede tolanda ba témoignage ba tumususu o to yi bango baza ba ministre wa mutu solo to tanga na ekute sika moko mais botanga na nino ya sala pona yo nino yo poke na papa ni poke asala quelque chose pona yo c'est-à-dire ba mama na ngai esengai na biso to mona musika to créer ba relation na makambo ebele au moins ma situation mususu oyo tozoko pota na parce que oza na relation te problème non mususu eza kaka relation kaza na relation ya malamu pour ozu solution po toyebi relation ya liboso ezali nzambe mais après nzambe tomonaka nzambe te nzambe amise revelaka na nzela ya bato moninga no mutu mwasi to mobali yende aza mutu akoki kosunga oyo yango ozomona na vie toza na besoin ya bato toza pe na posa ya bato mais to remarqué que bato ebele baza ko approcher biso baza mingi ya mabe yango nzambe aza koluka basi lokola ba Esther basi oyo akoki kotelema a sauver pe mboka na ye a sauver pe bandeko na ye na histoire oyo ya Esther boyebi yango na masolo ndenge bandaki koleka noko Esther même Esther apekisaki alobi komi monisa te ke yo za noko na nga pe nga naza famille na yo makambo ya solo oyo bato basala yango mingi en secret biso ba mama toza bato tobi ko garder ba secret lelo tozomona même makambo mboka na biso bato bazosala ba réunion ba conférence ba komo l'examen na ba télévision ba publicité soko moni mutu azosala likambo akomo l'examen na publicité tout yeba likambo na eza sérieux te mais bato basala makambo ya sérieux babimisaka yango na ba média te biso nde bato bapanzisa yango eza ba droit na biso parce que toi bapanzisa yango il faut to loba il faut to pesa bino basango ba nouvelle ndenge eza koleka oui mais makambo musu esenga kesa makambo ya secret ebimaka te par exemple bandeko na oti kolanda meme vidéo oyo
mutu na Nzambe proverbe auti ko sala oyo bandeko na biso ya basoda ba mama nanga basala ki réunion na Belgique donc ezalaki plan coup monté oyo balingi basilisa basoda na biso baboma biso baza ko continuer ko boma ba colonel na biso ba major na biso nyonso baza ko boma baza ko saccager bango etala ba stratégie na mutu oyo assassin mususu oyo azali cousin assassin comme les soki mozaliwa aye ko sala stratégie pour na koluka kosilisa ba soda na biso oyo baza na diaspora e yango mama na ngai biso basi toza bato to pistonaka to kotaka koyeba baseke makambo ebele pourquoi tozokende kaka na makambo ya mabe pourquoi toko kotelema mpona makambo malamu te me botala na nzela ya mutu na Nzambe le messager parce que messager problème na yebi bandeko ebele bopoza ba question tokozongisa bino ba réponse mosusu asengaka bi me yo za mosala ya Nzambe ya ndenge nini yo na musique ozali na politique ozali na nyonso bien aimé mama nanga mutu ya solo biso tosambelaka parce que tozosambela omaka bible na maboko mais toza informé te mutu ya solo oyo ayebi Nzambe esengeli azala informé na nyonso il faut avoir information na politique kozwa information na ba musicien na catégorie nyonso esengeli ozala informé parce que so oza informé te bakokosa yo bakoumba yo yango moi tozolanda ba témoignage ba mama abaza kolela onga abimaki nanga bakomi kokotisa ba mama mosusu na intégration bakota na kata ya magie mpona kobebisa bavie ya bato bino mo bozolanda ba témoignage ba mama domination baza kodomine bino na kombo na Yesu baza kokouche na bino na kombo na Yesu baza kopesa bino ba maladi ba sida nyonso na kombo na Yesu o Bible parce que oza informé te soko oza informé ozali cultiver okosanti ke na makambo bele okomela yo okosan sortir alors ba mama na lingi kobeta vraiment sete tozala bato yo tokoki ko pistonner tokoki ko intégrer na ba nini nyonso na social na économique na religion partout parce que na banzela wana nde Nzambe ayaka pona akoki koya pona ko sauver biso eza pona mboka eza pona ba situation mosusu donc ba mama na ngai yango zomona penza eza pasi pe mawa soki makambo ebele eza kokomela bino ba mama parce que ozotanga Bible te pour Bible déjà eza prophétie elobaki ke na ntango na suka bokomona basinyo bokomona bilembo oyo Bible esakola nyonso meme Yesu na kata Bible elobaki abi ntango mwana na moto akoya eske ya solo akokuta kondima bata oyo tozokende nango bandeko bato ebele kondima na bango eza question nene Yesu atunaki alobi eske ntango mwana na moto akoya akokuta kondima yango zomona bandeko nanga ba mama nanga basi ebele baza violé baza détruit parce que ozotanga Bible te tout est dans la Bible tozomona même bato mosusu bakomi kozwa balivre bakomi kosala business na balivre ona bimisi livre oyo fona koteka balivre wana 20 €, 10 €. Bien aimé mama nanga tala livre eleki balivre nyonso c'est la Bible tout est là yango moni bato wana ntango baza koya koboma mabala na bino na kombo ya Bible baza koya kopanza makambo na bino nyonso tu kokambola batata na bamama na bana kaka na Bible bazotanga Bible o Bible bo Bible o soki oza muto otangaka Bible okoyeba bango na misala na bango na bilemo bandeko so to découvrir bato ebele na elobeli oyebi mutu soki azali vrai ou aza faux laissons le temps au temps totika temps na temps tant ekopesa biso raison elandela elobeli ya mutu wana na koloba na yo bakoyeba soki oza ya solo to oza ya lokuta eza clair même si oza na badon te ya koloba kinga naza na badon te mais quand même intelligence mbwa ezaka na mbwa kaka aza nyama yo kaka solo boni yo mutu oza na instinct wana te yango bamama na nga nalingi vraiment ke na on l'appellera femme totelema tozala basi oyo toza komona mosika tozala basi oyo toza na vision komona loin surtout biso toza na diaspora pourquoi basi toza kokendeka na kote ya mabe wapi basi ya malamu na mo denema awa tozalaki mama na biso moto bandaki kolanda ye na Italie azalaki ministre je crois lelo akoma député basi wana bazwi baposte baza na diaspora nini toza kosala mpona mboka na biso eza na basi mosusu na bamboko tozomi na diaspora eza na basi mosusu anglais azosopa yango lokwa lingala bamosusu français azosopa yango lokwa lingala sikoyo français wana bandeko na nga mwasi mama
okoki ko intégrer te eza na basi mosusu mpe babali mindele mama yo bali mundele mundele wana pe akofungolelo porte na makambo ezoleka na mboka ti tokobikisa mpe mboka na biso ndenge Esther abikisaki ti Esther abikisaki mboka na ye oyo balingaki koboma balingaki kosakage mais azalaki ni femme abimaki na distinction mpona kosauve mboka na ye agardaki discrétion agardaki basecret azalaki ferme e asauvaki mboka na ye mais lelo basi ya Congo wapi biso toza wapi biso esengeli na biso makambo oyo toza kosala kozala na discrétion mpe kokota na intégration na connexion mpona koluka kosauve mboka na biso mpo modele makambo yango ezokende bandeko na nga qui sait ke yo nde okosauve mboka oza na diaspora okutanaka na baministre olobaka français ya bien olobaka mpe anglais ya bien tokoki mpe kocreye to infiltre to integre na kati na batu oyo na bamboka tozwami na diaspora na UK na Paris na Amérique na Canada koluka kointegre na kati na milie ya batu wana mpo mboka na biso eza kobundisama mingi bato yango baza na bamboka biso tozali pourquoi pas napambolaka mama Charlotte dernièrement tozalaki na parlement na biso na UK ezumaki bamama mosusu bainfiltre bayaki ebele tomonaki ke bazalaki bamama oyo bayaki mpo totravaille na banzoka bazalaki bainfiltre yango wana ifo tosalaka attention bandeko na nga bato nyonso badenosaka aza kodenose bango tu baza ya nzambe te mpe baza lolenge moko te omona moto azomela masanga akomo telema bato botika masanga botika nzoka ye moko momeli botika kindoki botika kino nzoka ye moko ndoki munene botika nzoka ye yango moni nalobi bayebaka batona na maloba e bamama ebele bayaki bayonde balingi mboka nzoka bandoki bakadi ya mpemba makambo ebele me napambulaka mama oyo mama Charlotte na yetu soko zolanda nga vraiment nzamba pambula yo parce que à travers mama Charlotte okendaki tina parlement na biso kokutana na bamindele kosola na bango mpona bafami viole nde baza koviole biso e tozalaki baindieni bato tu bamboka na mboka tozalaki kuna e bato mosusu bazoki kodefendre mboka na biso kolobela mpona makambo oyo ezoleka mboka na biso bayebi yango meme pa oyo esengeli biso moko bakolo mboka oyo toyebi bahistoire ya mboka na biso tointegre bato wana tokata na intégration na bango mpo bayoka biso tolobela bango meme soki omoni ke munoko ozokoka yango te toza na bainterprète oyo bainterprétaka mpo message epasse tolongola complexe wana e bandeko na biso mpe oyo boza na milie wana nini boza kosala mwasi oyo Esther azalaki na souci na sukasuka balaki mwasi ya mokonzi mais nzambe asovaki à travers ye mwasi alors na kati na on l'appellera femme bamama na ngai toza na quelque chose tokoki kosala soki totiki mboka na biso tokei na vie chrétienne ndenge bato ebele bazokokufa na masuku baza kokufa na mabe na zingazinga na entourage okoki kosauve quelques personnes tala leo bandeko na biso basi nalandaki na YouTube oyo kaka soki bobeti nalandaki interview ya Zacharie ndenge aza koloba la vie cachée de Marie Misam ndenge autaki azolobela yango bandeko na nga omoni bamedia oyo YouTube oyo nyonso tu eza baprouve yango ntango tozolekaka na bamedia fo koyeba makambo nini oza koloba parce que makambo ebele tolobaka na media oyo bamosusu ekorattrape bango na fiti ekokanga bango na fiti bato ebele bayebi te ke ntango oza koleka ozopesa mpe biso bamosusu bainformation Zacharie alobi makambo ebele na video alobi mpo na ndeko na biso mwasi auta okufa Marie Misam tala na bavi na biso chrétien bandeko ebele babengami naza mokristo mais aza na double identité aza na 3 identité aza na 5 identité bolanda video wana bien ndenge Zacharie alobi mpo na ye atémoigner azalaki manager na ye mais mpo na biso bamosusu azopesa biso message que sœur o lelo bolelaki bofingaki meme bolobi de tout de rien o toyebaki ndeko mwasi aza mokristo ayembelaka nzambe me ndeko azalaki na double identité oyo akotaki na bamaison akotaki na occultisme akotaki na baintégration Zacharie azotémoigne yango alobi meme azwaki mpe ba 10% na ye ba 30% na ye na bambongo oyo apesaki bamisio asalelaki ye to bandeko na nga eza mpasi mpe eza mawa mais où est la femme
Où est une femme qui peut se lever comme Esther alobi ngai na telemi na sobe ta tol. Tala de ko moi sinde kana za koloba. So ki Zakaria aloba makambote. Est-ce que ngano to koyeba ke Marie Misambu ayemba kina mbila ben. Ba sala ba vwana mbila ben. Et Marie Misambu akota ti ko kanga ba photo na ba mindele. Et qui sait que ba photo na kena ko kanga akanga pe ba photo ya ba porno, ya ba mutakala, ya bolumbu. Mais tala double identité biso awa. To sa ba chrétien na yembe la kanzambe. Qui trompe qui bien aimé ba maman nanga ba ndeko nangai. Biso toza ko sambela total ça que to sambela kati na solo parce que on ne trompe pas Dieu. Balobi oyo mutu akolona yango akobuka. Et pourquoi pas bandeko na tango o ba pistonné yo peut-être toza quelque peu ba pistonné pourquoi pas ko ça eloko malamu. Okolo ba ke tu natali vie ya nani ya Joseph. Joseph aleka ina mikakatono metango aki kokwea quelque part asovaki. Nzamba permetaki ki akene kokutana na mikakatano wana ba problème wana mwasi wana kosele ba problème po nzamba ebeke na mboka na yo ba problème kokwea makambo koleka yo ndo ko sauver ye. Mais ba ndeko musu te ba na vision te ba mona ka musika te bazomona ka fombongo na somba lupango na sala bien azu occasion ba pistonner ye. Ya lobite, ngai fona kota na magie, na kota na occultisme, na tala bambongo, na teka ba drogue, na salabwe. Mais lelo toza wapi? Lelo tobeta masolo mususu. E yango bandeko na ba mama nanga na ni kotalisa bino ke esengeli makambo eleka na baninga mususu e enseigner biso. Bobeta video wana Zakaria lobango nyonso. Soko tai na video wana bakomi yango la vie cachée de Marie Misambu dévoilée par Zakaria. Bolanda vidéo wana alobi makambo nyonso mais eza mawa pe eza soni eza pasi et bandeko basi combien o baza na vie wana bongo nazo yemba azosalela nzambe tututu nzoka bakota na kati ya bamonde alobi na pistonaki ye meme pa mwana sasu boyebi vi mwana sasu bato ebele baloba awa donc eza pasi pe eza mawa alors wana miniti na biso ezokende nazo kende pona ko ba kosukisa yango nazo sala bino appel bande ko na biso ba soldat to na diaspora to za wapi ba mama nanga ba mande ba bimisaka initiative ba lobela ka biso un jour awa messager na landaka e mingi musai na Nzambe oyo azo sunga biso alobi to za na diaspora to za quand même pas na lobby to za na kesité que oyo un jour likambo ko komela biso to se défendre yango zo mona ba tebele bazo ke ba collabo ba opesa bango mwa ba 100 livres mwa ba nini o biso moko tokoki ko s'organiser ko sala lobby to sali kesi na biso na diaspora Amérique Canada Paris France wapi donc ba mama nanga yango ndo na zolo ba pona ba lobby oyo tala ba Rwandais po ba zwa biso ba sala makambo nyonso na ba ndeko sala ba cotisation na bango e ba Indian batu mususu bazala ba kesi na bango oyo basala ka ba contribuer ka chaque fois ba contribuer mais biso ba congolais wapi kesi na biso yango na zo lancer appel pa na yo po to pesa ba to ba confiance to pesa bango to meka bo to sala to yebi ba congolais ba yiba kaka ba detuza kaka ba pesa ka compte rendu te ko sali likambo ba yiba kaka ba detuza kaka mais maman na ta to zo ko kene ngana limina telemisa yo si sali ngana to zo initiative pour te passer la sous confiance, tout le monde a clarté. Mais ngana yo zo la vidéo, tant que yo cause à sérieux. Contactez nga maman bena. Tout ça la caisse, tout banda, tout mobiliser ba maman, tout ça la caisse na biso ya diaspora. Tout ça la lobby. Et yango tout ça ko lancer. Bino nyonso ko ça ko landa. Front pour la libération du Congo. Et pesa melimbela pa na bino bande ko na so to s'envoler parce que futur na mboka na biso to yebite nini oyo ko sala to bima lokola ba ester parce que ba to belé baza contre mboka na biso to za ba richesse to na nyos mais baza contre so biso to s'organiser te eloko moko ko le katalo mama na nga oza na coin ko ya ko considérer so lokola ba mama o ba yela ki so biso te ben filtré te mais to lingi zala mama oya malam oyo ko telema pona ko sauver mboka pona ko sauver bande ko mususu Nzamba ko kanisela yo na ba génération ya famille na ona libota nzamba ko bosa na ote. Alors na komi presque na suka vraiment message na ngezali to za na vision mulai to mona musika to kota intégration partout pour na mboka na biso pour na musala Nzambe makambo oyo zo komela biso politique ni surtout vraiment to s'intégrer afin que na futur na biso za la meilleure to e ba ko resto tika ko croiser mete
babetaka biso babomaka biso tolelaka non. Alors la femme naza kosala appel na yo place ozali telema maman zala une femme okozwa initiative ngana tozwa initiative po tokoconfie susu bato makambo susu te po bato batrahi biso bato bayibi biso badetruire biso topesa bango confiance